Tozwami ya solo na mboka nkamba Nouvelle-Jérusalem. Toza na kati ya jardin na biso. Oepai wapi tolonaka tosalaka potager. Objectif a opeshka ezali obe moko. Toyoka liloba mokonzi na biso papa Simon Kimbangu Kiangani. Ya sengi biso tolona pe tobokola na tina kolesa mokili. Ndena yango wana papa na biso Jean-Paul azali responsable ya potager ya jardin boti komona yemta kolonela ka biso biloko nyonso tokoliaka bandunda ba bitekuteku ba épinards un peu de tout ce qui concerne potager nde tozali awa na tina kolona pe kobokola. Vraiment sepeli mingi na bolingo monene pe lisalisi ya makasi oyo botiko salisa biso pamba tozali na kolela solo biloko ya kosala mosala ezali na posa tosala mosala me biloko nde ezangaki mais ko ata Nzambe lokola papa Simon Kimbangu Kiangani azana bana na ye o basungaka ye lelo oyo baye kolakisa bolingo pa tata na biso papa Simon Kimbangu Kiangani bayeli biso biloko ya mosala oyo vraiment tosepeli mingi. D'abord topesaka nguya pa tata Nzambe kolo Nzambe tata molimo sonto makasi bango bakopesaka sagesse pe bango bakopesaka bango bakotambwisaka mosala na bango na molimo nyonso tokosalaka tokosengaka nanu feuille de route epa mokonzi na biso ye mutu akopesaka biso projet pe disposition ndenge nini tokosenga epa ya bana ye ya solo azali moko ya bana ya poni mpona kotambwisa mosala na ye monene à travers le monde bana ye bazali na 4 coins du monde mission mama Mireille ezali ya koke kosenga bana o bazali kati bamisusu pe bavanda bamisusu bayebaka te posa kosunga papa na biso me tokosala ndenge nini nde papa Simon Kimbangu Kiangani asalaki OPHK abetaka sete mingi na kolona pe kobokola oyo alobaka mopaya batalaka ye na libumu oyo kovana moto bozosola mais soki libumu eza na nzala en tout cas balobaka na français une bouche quand on a faim n'a pas d'oreille donc il faut moto alia nde tokolonaka force na biso ekowutaka na bandimi ya papa Simon Kimbangu ekowutaka na bana ya papa Simon Kimbangu ekowutaka na ba oyo bandimelaka ye nde oyo asombi lichette oyo asombi pau oyo asombi Congo oyo asombi bot oyo asombi boye ntango tokosangisa yango tokosangisa pe susu makasi oyo apesi 10 francs oyo apesi 100 francs oyo apesi 50 francs nde tokolongola bamboka eutaka ya bapaya ezwi babato ezwi baavion ekokoma na mboka Kinshasa ezwi mituka nde ekoya ntina na mboka ye moko mokonzi ya bule ntango bana ye bakopesaka toya kolakisaka ye moko kolo mosala ntango ye apamboli apesi biso directive ndenge nini tokosala na biloko bana na ye bakopesaka ye départ le 4 coins du monde. Vraiment message na biso tokolancer na bandimi na baponami na bano balinga misala na bano balingi tata na bango pa bate tata bakosepelisaka ye epai nyonso epesameli yo bakordone na biso yango eza affiché bokobenga biso na direction générale tokozanga te ko indiquer bino comment faire epai yo ozali oza na possibilité ya lichette mais ntango toza 10 tosombi machette ntango tozali 100 tosombi machette botala ndenge vale yango ezali vide tozali na terre moko très fertile ezosenga basali pe tozali pe ebele kasi ba outillage nde kozanga biso oza na possibilité ya kosombela biso tracteur pourquoi pas ya kosombela tata na yo oza na possibilité ya kosombela biso motopompe pourquoi pas okosombela tata na yo nyonso bino bopesaka ndenge bomonaka na bilili toyaka kotika ngo na mokolo mosala soki ayebisi biso kekende Kisantu ekoki Kisantu soki biso ekende na Brazzaville ekokende na Brazzaville soki biso ekende na Angola ekokende esika nyonso église kimbangiste ezali tolonaka pe tobokolaka na yango wana tobosana te ete mabele nde epa touta mabele nde banda ebandeli Nzambe akosalaka à travers mabele papa Simon Kimbangu Kiangani azalaki azali pe akozalaka atindi biso tolona pe tobokola yango kaka message ya makasi tokopesa epai na bino na liloba suka ezali un grand merci toujours à la boussole du monde entier, qui est Papa Simon Kimbangu Kiangani, qui est le président de cette grande œuvre qui est salvatrice. Nous le saluons, nous le remercions et aussi nous remercions tous ces conseillers directs, nos papas ainsi que nos mamans, ainsi que toute la famille sainte. Nous remercions tous les fidèles kimbanguistes, tous les sympathisants kimbanguistes. Bamisusu bakosunga kabiso na mabondeli, bamisusu bakosunga kabiso en nature. Donc ibino banso et pas ibozali bakombo ezali tellement ébélé pour ne pas heurter la sensibilité des autres, pour ne pas oublier les gens. Topesi bino nyoso mbote ébélé. Une pluie de bénédictions en direct de Kamba la Nouvelle-Jérusalem, en direct de musée Papa Simon Kimbangu. Donc imbula ya mapamboli eno ka epai na bino nyoso
bozali na bayeba kosunga kabiso de loin comme de près na ba prière na nyonso en tout cas to sengete maboko na bino ekaukate tata nzambe sisimoki mbongo kiangani apatela bino epai bozali bao boza na mboka bapaya toyebi ete covid-19 ezoko sévir avec toutes ces formes variantes papa batela bino boyoka yango kasi bomona yango te tokangama na mibeko bolingo pe misala esika elonga na biso ezali na komba tata mwana pe tata molimo santo.